C'est bon. Voilà. Merci, 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 merci. Balinga mikati na kolo mbote, 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 mbote lisusu katikati o mabokta wabino. Voilà, tu es lisusu na radio télévision Congo Christo. Le collabo mesano, trito bisana bino, tozali bongo en live en direct na box Orao TV na page 89 ou encore na Happy Box TV na page 27-17. Et c'est wapi oyo to zali bongo en live. Bongo et libiso susu katikati na poko na lelo pona ko pesa na biso oyo wapi ezali émission na biso ya mokolo na lelo. Voilà, nazali nga moko te lelo to zali bongo na ndeko na biso Angel Kabongo. Oyo wapi tozali na surprise monene na mokolo lelo ya koyebisa na biso nini oyo amemeli biso na mokolo lelo. Voilà, bien aimé le Seigneur, tokoleka kopesa ye mbote esika wapi azali mbote ndeko Maman Angel Kabongo. Mbote Papa Alpha pa Congo Christ. Voilà, soko tala bandeko opesa mbote pa bandeko bongo yeso bandeko sango nini omemeli biso. En tout cas mbote pona bato nyonso bazolanda biso. En tout cas mbote ya moto nyonso akozwa tana yo olanda biso oyo kolanda en direct nzamba pambola ye o pa koya kolanda après nzamba opambola kaka ye nzamba zoloko. Merci nzambe apambola bandeko paso ba olanda biso na mkono lelo bongo biso tozali bandeko na bino ya radio télévision Congo Christo lelo to yambi mama na biso Angel o wapi al biso masolo ya sika ya fundraising tokoleka na koyeba kotuna Mama Angel tontoyeba ONG na yokomo nango nini. En tout cas vraiment pour na ONG na zo ka mwango kilo makasi. Ngalingi balo ba charité. Charité, OK. Charité comme nango nini tokoyeba quand même comme charité. Kombo nango eza tango ekoki. Tango ekoki. Maman tango ekoki ezali émission na salaka. Na salaka émission titre émission nango eza tango ekoki. Na zoka yango ezaki intitulé na Jean 4:23 que l'heure vient, elle est déjà venue, que les vrais adorateurs adoreront les dieux en esprit et en vérité. C'est quoi aller na talibo nazo mona ndeni na omisati tete pona umela pena ça que moins de semaines pona le titre émission. À l'après na otanga on a lingala le na zubi lingala nde wabi na tango ekoki yango penza ekoki basambeli ya solo bakosambela nzambe na bosolo pe na molimo la voilà katanga bien tango ekoki tango na yo ekoki dans titre émission na nga yango wana. Voilà, titre émission ndeko na biso tango na yo ekoki ana katite Papa Alpha après OK c'est ko les ekomi makambo ya do sala page pour na charité. En tout cas pour tata nous sommes ça mambo nyonso et même ta sala bon toutefois je m'appelle Angèle, je suis mariée, mère de beaucoup d'enfants, maman est bane belé to koya na ndeko mituna ndeko ya bon maman dans ta sala là ça les habiter non maman il faut te chaper en anglais pour anglophone pe basa la facilité ya otanga ya mwana siko to ça tango ekoki ale to tie atie time is now for help tango ekoki pona kosunga. Merci tango ekoki pona kosunga. Voilà, bien aimé dans le Seigneur na kati ndeko na biso alingi a jump na mituna be ndeko zala projet oyo ko mitika lelo katika radio télévision Congo Christo oyo biso ezala toujours bonzambe a lokwa yo na malamu oyo ezo bonzambe ya kosunga bandeko yango to zio pina awa donc oyo ko mitika to tuna mituna maintenant tuna d'abord likanisi oyo ya kosunga eyaki d'abord nini. Likanisi oyo na koloba ke eza vraiment eza première fois ti ngala banda usala na ngango
eza nango na bando sala nango ka bon na sa ba carton na otia ba bilamba ya bana na ba on musu na osomba na obakisa ala pena tindi batu nyonso ba ipembe na ba yebi ke Angela ata batu ba bando sala ba conteneur mona na bisenga bi ça langa pipo biloko nyonso tu nazo tinda na Kinshasa nazo tinda na Kinshasa ala après on a que okuta na su petite sœur maman ma pasteur bando sala mobali ando sala na UNICEF bando sala na frontière ya Angola Kinshasa Kimvula bando sala kuna ala après on a ce qu'on comme ici on a tindi biloko ba carton na Kinshasa allez après maman passe nani maman passe petite sœur na nga ya Kinshasa OK associé na nga OK voilà pourquoi tu as une question na ma cantion ya gineni parce que Tonito va d'abord état civil na yo maman Angèle Kabongo mariée ou comment maman Angèle Kabongo je suis bandeko ba ko benga biso na ligne les affichés na numéro OT ba benga na ligne les affichés OK voilà nga comme on a Angèle je suis marié à Aimé Kabongo donc naza bana j'ai beaucoup d'enfants quoi naza bana pelé na ba shege na ba kuluna baza tellement belé mona tangeyate donc naza bana mo ebele OK mais ce qu'on nengi ozwa ki makanisi oyo parce que yo to moni mingi ba comme ka ONG mingi ba comme ka fundraising c'est ça le secret moko eza gouvernement zo pesa mino mbongo ou bien jaka juste boy parce que to moni makam oyo ebele to moni même na Congo na to zo mona basi mingi bazo edaka basi mingi bazo sombra biloko ke netikela ka bato ba piske belé alors to éviter est-ce que mbongo wala bazo zo ngo wapi ya mosco to ba maman Angèle Orbina biso ozali moi celibala marié makanisi wana d'abord tango jango ya koyeba kosunga est-ce que bozalaki na combien d'accord na mobali na yo ou bien le on a écouté là comme ça ceux qui babengi ne ko écouter ma non ça va OK ouais mais na ko ba ka yebi ayebi po le na banaki so na zo kongo bilamba na tiba carton pena minene asa ko lo bananga yo biloko ni se ki wapi ngabi na zo tinda na Afrique donc asa ita discuter ngabi bopitalo bana bakenda ka tout futambo ngabi te na sala ba na bana sala on na amawa na on sala na pona mawa ti sikoyo na sala na pona mawa na tuna aide nil pas na sala on ka pona mawa na bana chaka biloko ya ngai biloko na zo somba na penis biloko na zo somba ka partout là me na Saint-Vincent na sali 4 ans na sala na Saint-Vincent Saint-Vincent de Paul na shop donc on a zaki so na zuka ba biloko wana na mibal donc on a bana tout âge na baneka na tiena carton ale na tindi omona pese msusu so ba yena Kinshasa ko zwango omona ba usenga maman Angèle eza biso to ko zwa ba pasteur moko ba pasteur ke vula wana omona eloko asuka bana lobo maman Angèle to ko sambela pona yo bana lobo banaka bon to sambela bon série wana lupemba na ndea mukete mais ce que to yeba moni premier nini to moni eza batu mingi bazo salaka ba business so ba ONG ba fundraising ba salango po ba zombongo mso salango abika a gagner mso salango abiki abimisa moi mosolo na gouvernement donc tout est vraiment exactement et là on est pour ça qui yo au sala yango ya auto tenir question na biso est-ce que papa yemoko après ça encore so ko sunga batu mbongo wana bana ko utapi utara musala papa to musala yo bon na ko loba ke eza na tika na na aide pas ti na bana cha ba carton batu ba bana cha ba carton ba yebi na on edité donc initiative on eza vraiment ka mawa biso ngala ke na Kinshasa mingi takenda Kinshasa okuta mutu mususu boy mwana mususu mwana mususu ils singa na makasi te pas là ta bien et je singa na vraiment eloko donc mawa kaka utala mais babilamba oyo bano bazuboka kaboka kana bango izuzanga eloko oyo pesa bango ata ba track suit lem su bana bakoza na école muneto zaka na Saint-Marc là to longa na Saint-Marc
baye na nokela ba uniforme nyonso na ba track suit na ba biloko nyonso tu ya bango kangisi na titi na carton biso oza uniforme bango za uniforme te ba ola tele na zongo na kuti bana biso ba ola tala tana ba kina utinda kaka nga biti bopisa ka batu do bopisa ka mawa uzumona mususu yebi pe mama na ye mususu ko yebite mais tout ça ka passer donc soki na zui kaka na pesi donc eza pena initiative te ke na zombongo ti na osa fundraising na eloko te na oza na ngana EDPT mutu mo pa pesinga mbongo te donc eza kana ba petit moyen yangwana nazo mais que kuna na Kinshasa na Congo donc ozaka basé na Kinshasa seulement c'est que kuna po bandeko balanda biso so ba siège na bino eza wapi na Kinshasa na Kinshasa na van eza siège na kesa limité na 18e rue donc on peut ça adresse pas bandeko balanda 18e rue na Dazas numéro 2 donc ce côté na 18e rue oye na concession ya Jekamine siège na kesa mais siège na bino eza kuna ya tango na ekoki donc fundraising la charité tango na ekoki ce que tango na ekoki l'état pas bien yango na Kinshasa l'état ayebi yango to sala mikanda to sala mikanda na aimé to sala mikanda bon to misa mikanda ils ont biso quand même bongo mais non choisa qui te po eloko to sala mikanda ezaki poto so édité problème ezali ba na biso babi atozro ya na biloko pona opesa batu il faut gouvernement ayeba something if something wrong ozala na papier tele na pesa bon bilamba ezali boy quand même faut ça eloko moko ozali na nini ke oko pesa batu biloko kabela batu biloko eza yo moko mais oko pesa ngo va bongo te yangwana tina biso ke gouvernement ayeba biso te ko ba tout na ba question boy juste bandeko balanda biso bazala mpe na ozwa avec les questions na ba non les wala biso tala ba démarche ba ça ta eza boy so ils bon parce que lelo to se bande au numéro de téléphone toza live en direct ko benga mitunya soza nango ko tuna ne wala biso maman Angel Kabongo na téléphone les affiché 087 77 24 558 so bengi ne kwazali awa akoyeba kozwa mituna na yo topé koyebisa yo explication auto nango posa boyoki ONG eza la personnalité juridique nango na niveau ya Congo mais ce que tondé ba maman Angel lelo oye na studio na biso ya radio télévision Congo Christo olingo yo bandeko nini appel nini ngo la sala bandeko et puis oyebiso bandeko ba action na bino bo sala na Congo et aux en secteur nini ils en la prison na hôpital to wapi na ba chege to exactement to pesa biso un peu organigramme ba action déjà bo sala et puis charity oyo et bandikan et je dis à combien de temps ba action ni aussi bo sala vraiment ndenge na manauti nda biloko ezaki nango vraiment nini et banaki nango pété kanga e mutu na manauti nda biloko ngam na yebaki na mobile na yebaki na batu bazaki pepe me na ba yebi na batu bando sa container ba yebi c'est ko yo ezali ke e bandaki année passée là na Kinshasa nde tokina e fallait na kende ko exoter na église moko pasteur mo abengisa nga là pasteur na bengisa ngai na komi kuna ba mwasi na e azali na nini ya ba veuve azana charité ya ba mama Naomi olenga na yaki kuna ba présenter nga ba mama wana ba femme veuve en tout cas bazaki bili bon to pesi auto ko pesa mais ozomona ka ke ezaki insuffisant quoi ne do pesa ozomona ka ke ba demande zo comme belé par rapport au bozana na quand tu fais les obenga to ba bon phone. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Ndeko. Obengi mo biso wapi kombo nani? Ndeko Raphaël. Bien à partir d'Iblé. Ndeko Raphaël, Ndeko maman Angel azali ko kayo so ko tuna mutuna na yo. Bonsoir maman Angel. Bonsoir papa Raf. Na mon émission na Kotika Sikoyo na mon émission sur collecte à fonds. Ouais. Alors na collecte à fonds ils a basé na action oyo ko sala mape ko zalaka et puis vous a objectif ni soit ya atteindre montant combien pour la ko sala musala ko za pour ça sala
Nzamba pambola o mingi ya koleka papa Alpha papa Raf moto na Nzambe Raf en tout cas Nzamba pambola obele une bonne question Nzamba pambola yo pambola libota donc ndenge ezali wana tozo collecter kaka oyo ko mona na nde tozwa fallait to sala fundraising na osala ngo na Zion Church pour place ngana zo sambela eza na immeuble il faut ko mata. Bon, si vous avez un matawana, ils ont la batte, une capacité, il y a un mata place wana. Il y a un autre monde qui n'a pas une chose qui n'a fait, qui est loué, pour babi bazo loué c'est, et on a loué place wana, pour na sala events wana, pour na sala na sabat. Et ça toujours ça la fin du raising tout ça collecte. Mais dès que ça li wana, batu baroya quand même, fou déjà free. Mais drink ata mo aero ezaka ndenge nzamba kosunga o ndenge zali wana eza mutu nyonso aya bona eza pe appel naza obengisa batu tozobengisa ba mama ba tata ba jeune ba young mother oyo nyonso aza donc en tout cas aboya mutu nyonso bona ngai na omona mutu pe soko aza na message conseil ya opesa neti biso ale loko mo petungisa ka obi ke communauté na biso to vivre boye et aux amalam. Donc si on passe comme message on a 3 minutes aux micro obi te ba maman ba papa moni biso na communauté na biso photo sala boye o moni biso na corps du Christ il faut totambola boye en tout cas tant monsieur ko aux amalam. Tala moni donc toza pe na posa wana o moni conseil papa afa ko ya na jour wana kala yo micro pendant 2 minutes et ko bikisa mutoko là mutu so abazaki na besoin yo kaka ke loko wana mutu so là ça donc ayo kaka conseil wana ke tala yo ngana linga yo po linganga to lingana to sala bomo ko to kotambusa mboko malamu to en tout cas diaspora to za vraiment na posa corps du Christ to za na posa eloko boye communauté to za na posa communauté donc on va communauté Congo Angola biso so batamanga donc communauté Congo Angola to za na posa ke to faire marché communauté na biso boye l'église na biso corps de Christ en général tala to sangana to za la bomoko to za la boye conseil ka oyo ya opesa là mutu mususu ayoki yango abiki a bénéficier na on eloko mo boye donc to dans la besoin ba conseil bayang mada misusu bayang mada aboti a continuer classe a kena université silisi classe na bana a comme sala avantage na weza nini quand même amekana nous peut expliquer là musu yang madame sako ya wana amona teke soka boti ba aza rejeté na société quand même ayeba ke na boti na nini bon na koko tele malisusu ba pese makasi ka lilo ba yang mada ko passer pa baninga na yeba yang et ko tele misape lisusu ata ba yang mada ba silisi pe classe ozomona ya basi ya mibali basi mo belé bana biso basisi ba classe et ça ka ba amener quelque chose ba amener conseil jour wana azuka micro bika ne fiske biso ba yangi to dans la besoin ya boye so ki pe s'agit au condamner biso ba parents problème c'est pas passer message ba parents bino faut ça la biso boye pour biso peto za boye coup de pouce na biso ko te pas na bino en tout cas mais moi je pense que ndeko mutuna tuni ndeko za toujours dans ligne abi montagne exact voilà on pose en tout cas ba action na bino concret en tout cas ndenge zali wana toza la monta exactité pour ya on a lobby na lobby ke monta exact exact comme sur yako na pesa comme sur 4 kasi on a lobby so na lobby ke ote monta toza la ngo besoin 2000 au moins mutu mo ana chèque ya 2300 au moins te ke simbate donc kasi on a lobby non tout na nini non tout na lobby ndenge zali wana na Kinshasa to pesa biloko partout donc biloko wana na bande ko sala ngamoko là na sala ngamoko na otsa ba carton na mona ba demande ezo comme ebele insuffisance biso ezo ko kasute na maboko ya wana telemina beta mbelat na beti mbela tala momoni là na obeta mbela papa Rafayo Kinga papa Alpha ko mo kiso za pembeni mama pe mususu olanda ngai ayibika ke to sunga kaka isika to uti to sunga kaka isika to uti ngana oto yebi papa Alpha papa Raf ngana yo moto na Nzambe to za ba payate ya isika to uti to ebineza donc ngai na za na besoin d'action oyo bato ba za lebele na kati ya dibe moto na moto leto koma na yo na kini moko na moko kanga kwa na ye
Quoi, on a pesi, on peut kuna pesi, on peut quand même il tombe meka kosunga. Na ko pesi exemple mo lem so ko choquer batu mais olimbisa. Neti scolaire tozo tala na média. O bi ke tozo mona ka bato batu bimana neti bato théâtre. Ba o yamba bango. Parce que yamba bango po ba mona naka. Parce que maman o wana veuve wana lipute le mbande ngwana. Nana o yamba 25 kit. Ah oui. Veuve wana sans ressources. Nana o tala. Ouais, je pense que Bandeko Bazan, Mingnalina, tout le monde est pasteur Douglas, tout le monde est pasteur Mongali et le Mayamba, tout le monde est en tout cas, Mingnalina, et ce qu'on j'attends, la question de Negoraf à Silissi Mamaloba, ce que j'allais. En tout cas, la CPL, dans le Bela, il y a un total qui est Nini, oh, Tongana au Sala, et ce qu'on a dit, il y a un yé, n'a pas moutuné sur Kolandanga, après ça ne fils que oh, Yazanango, et ça pour un moti. Ponga, on a au Sala. Mukolonga na okekisasa lena ozonga nalingi papa rafu maman jeune ozongi pesa compte randi pesa na ofsali ndenge nini na oyebisa lobi susu net na ko ni tena ofeli na mususu lobi mamono batina ngeso ba photo ba bébé momi balé kitoko ngabi maman basali nino ba maman ba boti ba tiki ba hôpital ba kimi ngabi ya gloire à Dieu quand même na place ba boaka ba ina bomba na kitoko ba bébé bosiko tala kaka. C'est comme ça, on expliquer sango c'est bon, salami dans privé et des athées. Donc tous les kaka moi loko nyo sozanango. Mais ce que c'est pas contribuer, contribuer ndenge ba journée. Ba journée wala 14 wana bien avant. Les 14 wana ata avant wana soka benga kana numéro. En tout cas, tu solo là. Les 14 wana yakana oyo nyoso zanango. Ezala elamo monika keza bien que moi na kokolata mutako kolata. Donc tout ce qui mutaika na $10 à pamba. Donc $10 to cha erote $10. Donc yeba ko lati si veuve peda siya. To pese na liputa na he. Donc ndenge ezali wana eza biso eza ngati. Oh ngana osala eza ngati pona za intérêt na quantité. Ngana na besoin que biso to sunga. Tosunga batu baza na mboka iska totiki papa yo poko yebi moto na nzambe ngala yo to yebi kande to kenda ta nde to kuta bon felineze belé mais aide za mukie merci beaucoup na jeu ya nonangai na kokota contact on verra ce que vous pouvez faire na kanisi za likanisa malamu po religion malamu eza osunga bato baza na pasi puis kanisa baza na prison en tout cas na kokota contact pa ina yo na kopesa pe la contribution nanga pona ko soutenir œuvre aux sala. Merci beaucoup Nzamba Pamba. Nzamba Pamba. OK, merci Nzambe Pamba la yo. Voilà, ndeko Rafaelo. Ok, merci beaucoup, bien mesdames et seigneurs. Je pense que l'île Nabiso est toujours au fondement. Tout le continuer à se Nabiso dans le négo. N'a-t-il pas eu de développé, donc à tout niveau question. Beaucoup de la wapi, vous allez poser à monter comment. D'ailleurs, voilà. Et on continue sur Malouba. On continue pour bande de bazama mingi. Parce que Costa Zolanda, peut-être un message au groupe essayer. Wana za papa, c'est mon père. Zamba Pambolae. Apambola anga mikolo nyonso to na ba prédication na ye. En tout cas moi si na maman Virginie bon yé pas combiner conseil na ye to za pe na besoin conseil na ye awana za ya penda kati donc ya na nga penda na kati ya Bible maman Virginie Nzamba Pambola ya bondama na asi akozala. Merci papa posté Costa Mayamba balobi kozanga te ya ko soutenir ne Roger Kayembe to moni okochawa tozana après la fundraising oyo salama ya charity o babengi tango ekoki et pas ya maman na biso Angelica Bongo na kanti ndeko azwaki mwa lisungi azwaki ya makansi ya koyeba ko aider bandeko o wapi bazali koyoka pasi to mikaka katikata voilà to yamba fond monsieur Robenga awa alors ndeko mote alors ndeko mote soko se présenter au bengi biso wapi pe kombo na yo nani. Ngai napesi mwana nombote na kombo na Yesu mama Irene Banzuzi na Nzamba Pambola bino bonga vraiment nazali na question te oyo ngala ko leza vraiment question te juste na la pesa moi encouragement pour na ndeko oyo
azolanda maman Angèle azolanda ndeko moko quelque part pour fallait tozala na ye mais nazoki vraiment temps ya kokoma te oyo bandeko mpona bandeko bazolanda nga na koloba kaka Bible elobi na biso nzambe azoloba ke azali le mari de veuve le père des orphelins. Amen. Ntango alobi na biso bongo azali le mari de veuve le père des orphelins ye akokita te mpo aya kolesa baorphelin wana obi aya kolesa baveuve wana azosala yango na kanal na biso bato oyo toza na se mpo moto akosokipe na baorphelin nzambe akosokipe na ye moto akomaltraite baorphelin na baveuve nzambe te akokota likambo ya baorphelin alobi oyo akoderange baorphelin akokundisa bango bana na ye mpe bakotikala baorphelin alors ngai eza likambo ngai na yo oyo tozolanda totelema lelo tozomona so tobi tozonga na nsima na kati ya bible na kati ya bible soki tozwi na kati ya baeglise ndenge ezalaki bazalaki na structure moko bayebi ke non ndenge eglise ezali boye part ya baveuve ezali boye na bambongo tozozwa part ya baorphelin ezali boye mais lelo na kati ya baeglise na biso tozomona bastructure wana eza te tozomona te baeglise na biso peneke bavandi no ndenge offrande ekotaka chaque mois ou bien chaque année tozwa part moko tolongoli tozwi part oyo totie tokosokipe nango na baveuve part oyo tokokipe nango na baorphelin eza te eza kaka babiloko moko oyo ndenge mama Angèle atelemi azwi initiative bon ngai toka na kwena ngai naluka na aide bato moko baorphelin baveuve mama mosusu fo omona mpe na ngambo mosusu mpe azwi initiative ngai na kosoutenir baveuve na kosala boye alors soki topesani loboko tosimani main dans la main tokokokisa oyo eza na kati ya bible ke nzambe alobi toprendre soin ya baorphelin ya baveuve alors ntango tozoprendre soin na bango ndenge mama Angèle alobaki liboso nalandaki ye alobi ntango azali kotinda babiloko wana bazoba nde mama Angèle eloko topesa eza te tosambela mpo na yo ntango bazosambela mpo na ye azomona mpe ke vi na ye vraiment ezofuluka puiske eloko okomona kaka ta mosusu nakendeki même bakisi même baparastamol oyo mama Angèle akozala nango mpe besoin badoli prano tozomela tozonéglige banirofene bazala nango besoin mpo mutu mosusu akufi kaka mpo azangi nirofene ya omela mutu mosusu akufi mpo azangi kaka parastamol ya omela mais ntango yo ndeko ozwi na ye na parastamol na pesi mama Angèle so namoi mpe parastamol moya komema yango eza te mama Angèle bachaline eza kuna badepo pharmaceutique eza kuna kende somba te banini oyo baantibiotique somba te baparastamol okamoka paracetamol kaka ya pamba ta mosusu ya 1 euro yo pesaki mutu metika mutu abiki etikali losambo mobimba po mutu so ko ko hésiter engala ke no pesa to ba osambela mama Angèle tozo mapambola non ndeko tango yo zo pesi na sima mama Angèle tango mama Angèle akei na wa pesi bango losambo wana mama na yo na mutu amemaki na mutu apesaki na mutu abimisaki initiative na Kongo mo Kristu amen le katozo pesa ngoni oyo merci ndeko tokopesa papa ndeko Angèle Kabongo okoyebisa nini na maloba ndeko apesi en tout cas na pamboli vraiment nzambe asunga biso to néglige yango te eza eloko moko ya motuya po toza na babilamba mingi tobwakaka na biso biloko tobwakaka mutu koko kotelema obike te mama Angèle no ndenge eza boye en tout cas nazwi te charge ya mwana moko ya classe mwana moko ya classe lelo classe ekomi nango ofele ata mpona badevoir ata mpona babiloko naye mike ata mbongo ya kolia kaka kokende classe nga na lopesa ata $1 ata 1 euro nanga chaque semaine epambola moto la nzambe mpe opambola en tout cas nzambe apambola o mama Angèle na initiative oza nango toza toujours na nsima wana mpona kosoutenir vraiment mosala ekende liboso nzambe apambola prochaine fois tokoyamba ye na mobali na ye bisoya bango mibale foto mona mpe bango mibala kaka dit amen amen Maman Irène nzambe apambola yo que Dieu vous bénisse abondamment nayebi ke yo zaka na souci ya bana nayebi bien que souci na yo eza ya bayangi na bana wana kutu eza souci na ope modèle atotambola na nango everywhere nzambe apambola osuko leka amen merci mingi to tiki ndeko nkoloza na yo ligne biso ezali ya kofungama 00353 87 77 24 558 tomoni bandeko ndeko Jeje Ngoyi topesi mbote ndeko Princess Villa eskai ba Holanda okoyisa bandeko nini na oyo sabango kake le 14 mars 2020 en tout cas tozo sala fond du raising ya mutu nyonso eloko nyonso oza nango
nyonso pendo za nango po ndenge zali awa yango to banda kosola papa Alpha to bandaki na bandaki ko sala ngamoko mais sikoyo na omona ke demande comme ebele na maboko makoke ya sute yango na yesi ko na minute oyo net ka bakino baloba na obeta matolo donc des zali na obeta vraiment matolo donc des zali eloko nyonso za nango to pesa bango bazaka toujours na besoin nango eloko nyonso tu maman Germaine nzamba pambola yo na yebike usala déjà princesse Willa nazana posala yo les 14 tozana fundraising eloko tout oyo Monique ekoki kosunga sikonga na tuna ba mutuna tant bandeko ba yana biloko wana c'est ça la mukolo eko kende bo sala conteneur bio bozela bato ba sala conteneur simikende te bato ba sala conteneur ngape na zo kwa parti kwa pateni nango ndena lobi ke muta sala conteneur ne cha 40 pieds apesinga un tiers. Ok. Donc il peut-être bloquer ngai comme quand non mais il faut qu'on magie pour nga fona kuzana jier de la Kinshasa. Mais est-ce que si on a zongi ndeko auto benga liboso tu na question ngalo baki aide liboso boke na secteur nini ils occupent secteur mais pour le moment et ça vraiment net orphelinat batinera ba photo lobby et ça monga fula. OK. Mais si koyo tokoki kozala kaka biso nso tuka na Kinshasa te cette fois-ci na ngina bimana no mwa muke neti ba maluku ba plateau donc les années dedans bino bozo travailler en collaboration na ba ONG ils ont déjà bien établi na Kinshasa. Donc OK ça que muke biso peto kende ko découvrir à la longue là biso peto ko sala ta orphelin mais na moni ndeko a combien lobi loba fundraising na français pe na lingala po misusu ba yeba OK Bokongoli wa mosolo na ba bi charité hein na français collecte quoi collecte fonds on kende kusunga bandeko na anglais bon ndeto chaki ndeko jeje ngoya uko répondre il faut ça ka yemta tunu makako nzamba pambola mo Germaine grand G nzamba pambola ma évangile magazo le ndemse paté Kinshasa te mbote sigara nzamba pambola ya koleka voilà mais on continue l'idée là idée na ngeza ika en tout cas faut mettre ça dans idée makasité idée fandire nini on a ça la charité the time is now for help donc mutu nyo surtout ozo faire partie kuna na kati donc son total peut-être dans Bible non les tozo pesa idée kuta yakite na yebi na kutu verset on te même kono kote na kati ya Bible là na tangi na Jacques 1:27 de Bible zo yebisanga ke vraie religion sans tâche ezali oyo ya ko aider ba veuve na ba orphelin cheleka donc ezande boye ngabi odongo comme niso zango na Bible ko donc ngwala na motiver nga peli susu mais mutu na msele moya ndeko bien sûr ta ozi motivation quand la Bible parce que au sein depuis ma pasteur nous sommes beaucoup d'invitation c'est besoin d'invitation en tout cas na pesa invitation pour que la tête aux alaki semaine passée non bah le cas c'est bah invitation semaine passée aux alaki en tout cas na kutu na besoin kutu ka ndé au lobby na besoin ba mama ou ba mona na kala na besoin ba mama pasteur ba mama évangéliste ba femme pasteur ba nini eza journée de la femme donc babi mosi ndeli puta donc toza vraiment na besoin ba maman wana toza na besoin pe ya ba jeune toza na besoin pe ya ba papa exclu ba papa te toza na besoin ya ba maman wana ba maman Maria Pasteur Land c'est comme même si ba bio so de la ba chrétien ba mutu nyonso dans la communauté mutu nyonso na communauté religion nyonso na lobaki on a bandi na ni na tindaki et ceux qui peut religion te so ko ebika ko za mwasi yaka bah papa te gars bassé non papa surtout le la journée de la femme ezali mois de la femme eza mois de la femme ne honorine pas koti yebsa ya zangate ayala mikumba na ye non honorine pas yekuta yebi ye à la pointe ezali non honorine tozana besoin na yo ye la biso pe oyo zanango le 14 mars ayekuta za mutakati ye aza la petite en tout cas Zanato Mendego yo. Allô? Allô? Oui, Ndeko, bonsoir, obengi biso pepe sa kombo na yo. Na bengi na Golden 15 kombo ya gai. OK. Na bengi pona encourager. Ndeko pesi kombo te, bandeko bala na ba yo kana nya bengi. Bayebi. Na bengi.
La bengi pour encourager Angèle. En tout cas, que Dieu te bénisse. De mon téléma bien. On a déjà moi sur la téléma. Donc, il a un petit caractère. Il fallait téléma bien Katina Yesu. Donc, tous à Simanayo, au Tikaote, donc aux Zalawana, par la grâce de Dieu, ceux qui te coquillent aux Zalate, en tout cas, au Benga, on a Koye Bissao, ceux qui ont Leka, aux Obi, au délégué Moutumoko Azwa. Mais c'est bien, au penser à Baorphelin, le rôle à Bisso, ça tout ça Baorphelin, donc on fait Bisso tout ça. Mais, on va dans la poste à Ningi, on va dans Kuna, mais si on a une naïba, Mukolongo, eza fundraising eza en espèces ou bien eza en nature, et loko mutualingi. Eloko nyo surtout oyo monike espèce toza na posa na mo imperium toza na posa nango. Nini biloko nyo surtout monika ke lamba nini mo sapatu donc tout. Exception mais sikoyo pas ko se vivre nan. Sikoyo na lingi na proposer eloko moko c'est bien to ya na bakilo biso a to bomba biloko ebele na ndako faut bien préciser muto ya eloko ezanga tina te wa monika o esala na eloko te na tiki wana pemena ke de bois ke na bango. Ça c'est bien. Tu vas te retrouver avec des kilos et des kilos heureusement bongo wapi po memango kuna. Donc ngana ko proposer boye. On sélectionne comme ce biloko mi balé mi sato. Spaghetti au moins ils ont déjà le mois kilo coach na carton, ça va, ça passe. Bilamba na proposer au thé. Bilamba ils ont kuna sur place. Bilamba ils ont bon plus ils ont mieux. Au moins ils ont facile pour na yo au memango. Ba kilo wana. Et le coup sauf ta transport on est où t'es pas na yo mo pourtant au beli biso poto ya ko sunga yo. Moni nde loko na yaki na proposer yango wana po muto so taba loko ti sapato moko boy boot a pesara déjà belé bon placer boot na carton o mema on ndenge non na ina loba ke na senga ki conteneur muta so la conteneur apesanga 1/3. OK. 1/3 ya conteneur ke biloko nyonso mutu nyonso to azala na capacité loko ya moni good po ya nango aya nango poto cha na conteneur. En tout cas, nzamba pambola moi j'aime. Na ba ka. Pambola bino fe papa fanzamba pambola yo. Ndenga ko bino ndeko. Pambola. Apamba sa pambola mama. Amen. Na ekipe la bino bimba ya Congo mo festo. Amen ndeko. Nzamba pambola yo granger. En tout cas, nzamba mona yo. Bisous, bye. Merci ndeko Angèle pour na koyeba ko ça coûte fil la motivation oui motivation ça bien t'as vraiment faut encourager parce que aller dans motiver et ça me question c'est très important très ceux qui te au coup à la kilo belé et vous allez au problème c'est pour ça on a eu moins espace ouais moi comment on peut se pas préparer conteneur peut-être au ya aussi voilà bien dans le Seigneur c'est écoute la c'est la paix d'ailleurs voilà bien dans le Seigneur toujours combat numéro la biche zawana 087 77 24 558 bandeko soki bazali bakoki kobenga mpona koyeba lolenge nini fundraising oyo kosalama to collecte de fonds oyo kosalama na mokolo 14 mars mais tolingi kopesa na message pa ya bandeko bapaster nyonso soki message bakolansa na baeglise mpona journée oyo soki akotala caméra journée oyo ezali la caméra OK journée oyo ezali pona mutu nyonso tout exception ya mutu te ezala pasteur na sina beta imbela tango ekoki ekomi donc ndenge ezali pasteur évangéliste nani oyo nyonso tout oza na église de Dieu corps de Christ mobimba donc na kati l'église Bible zo biso na Jacques 1:27 vraie religion sans tache o nzamba zo luka eza ko aider ba veuve na ba orphelin donc si ko ngai na yo elongo to simba na main dans la main to aider to sunga pasteur corps de Christ to za vraiment na posa aide zo uté pa na bino pasteur soki pasteur mtazu message ayebisi ba fidèle soki ba fidèle mbazui ba komisi pa pasteur mais on a besoin vraiment ya basali na nzambe
Ok, mais est-ce que juste journée en haut, ce qu'on peut savoir idée, et le ramener ni batu bayega aboye, collier rosala, comme les rosala, musique rosala, comme la tocheka un héros. Comme la tocheka pour na fan mais fou des affaires. Fou des affaires. Ah. Ok, voilà. Te ça que mutoyer, so yo côté 8 place. Tous appels à maman ou tous ceux qui peuvent vous un message, vous avez un message qui est donc on a un conseil na passer na communauté pour Angola, on a un message à passer na corps du Christ, yaka, yaka kake conseil na geza boye, en tout cas vous êtes welcome. L'aime sous conseil yo yanango 2 minutes à pas bayo au micro, mutu moi ko bika na conseil wana. Amen. Voilà, bel amis dans le Seigneur, je pense que toujours vers la fin, il y a collectif on a biso émission to réalisé, nous to mbaki ndeko na biso maman Angèle Kabongo, hein, to pesi ndeko Kabongo sika na limbote, mais bandeko bala posa ba mona ya, pour faire le libola. Moi je n'aime pas le temps bakanganaga et ça là et le bien dans surtout affiche no surtout et le surtout dans la page no et le so mais les gâteaux on osala bande ko balinga ba mona moi c'est ba moni couple ba mona ama mbo na pendant série le mona on dit tout le monde n'est pas ça ça qu'on mona maman zo que ne peut ça tu sais ba tembo pas est-ce que tata nini tes amis vraiment te que ils a biso na famille et ils a biso na couple te et ça pas fozala azali na ye biso ya famille te ils a famille te et ça eloko on a sali pena pona mutu nyonso OK donc mutu nyonso o ya ko pesa eloko na ye donc aka motela ya mona ngana yo beta sumbela aya to pesa compte rendu pour to le bon poani tout le monde ba makambo ebele ba msuba tala iso oyebeska ko utanga na yo mona na te mona msuba kongola tala kasi ngwana ni kamna olo kebaka bon so zo leke ba komo yango na lingi ba penza te kezelo kwa famille donc mon mari a opé ba idée a opé sa ba idée azo edenga a opé sa coup de pouce kekende que ça te que to sali plan na biso na famille te wana te donc ça que mutu nyonso donc the time is now eza pona mutu nyonso leo okutana nanga mama jelo ngene kishasa na uti kishasa bon sikoyo ndenge nini kuna bon zola oya zana besoin les 14 ans dans contact ya mutu là mutu musako ozala ke yo bana mususu taka mona mususu gratuité zali mais moi biki moi kae bon de chabi à bicha zala te Mama mutu na yo ba donc ndenge zali wana talaka ozumu mwana mo na 6e primaire quand on fout les classes na 6e primaire on fout les minerval na 6e primaire ti azo poussa na première CO 2e CO 3e CO ti a comme na 6e azo examen d'état talaka ka vin na ye mo bimba obi keza yo donc atakuta keya calculer o ngande na zali awa biso to mona batu misusu ba ye poto awa ndeko mo sengi numéro na yo abi pesa numéro ya maman Angèle please numéro ya affiché les numéro ya pour Christ te eza numéro ya maman Angèle to tse numéro na po so même pesa chèque et pas na emoko o me pesa biloko et que pas na emoko eza te les gars pas na biso ba biso to que to nya na biso kaka biso to nya kaka to na kondima biso zaka na kondima ke to nya kaka yes mon ami toujours singela na bato baza ko souffrir bato bazo ni dango donc yangwana donc isa vraiment eloko famille ça que okutani nanga mama Angèle ala utite ndenge nini tokutana na kati nini jusqu'au mwana la seul examen d'état mutu ko loba te na kena ngoluka formation musu pa ko loba na continuer université siko mwana wana yo siko za nani na kati mwana Bon, j'ai aimé pasteur moto solo linaye awe bisanga bité na banda ko zwa so mon amour banda première ti humanité mais bazana kota anglophone kuna bon biso ne surtout atanga ipe banda concerne to banda chambon siko le so toni bango question bango bakoma na Congo te bango suka ka na bakote ya nini loko basi baba yebisa bango ke Congo ya na diamant ya na o ya na nini na yebite so eza pona wana mais yo moko yebinde mboka msezo souffrir alele to là na yo mona bon nzamba limbisa na so révolte ngabi no biso beto zana o biso mais comment yo za matanga na ndako na yo ke lele bemba voisin
aye bitendo to ko loba ndeko Dudu Chele abi nzamba pambola yo mama pambola yo ndeko Dudu oyoki babi nzamba pambola yo le kana o se le 14 donc ndenge za wana comment biso tozo pesa pa anglophone baso ede Congo te ba komate baso suka be chopi ba oyebisa suka bamboka moko ya moi bongo yango biso peut te passer j'ai aimé passer habiter to zo pe charge ya ba oya biso po na futa la ba to classe di ba ba ko ba évoluer ba comme na université au moins soko futi soko nini wana pa ya mwana moko boye ya congolais moko mususu omono ka oleki na TV maman mtafutela ngambongo pour contact téléphone na ozwa mutu nyonso tu na ozwa ni contact na vef moko boye o azoluka mo $20 aso masaka makala na ozwa contact na ye donc na ozwa contact ba vef nyonso na ozwa na ba orphelin nyonso tu na ba banini oyo akozana na mwa kosunga na oyaka mutu na oya na kaya moko na moko en tout cas na opesa mutu nyonso ozana besoin contact na bango aozwango. OK, nzamba opambola voilà, nzamba opambola bino. Je pense que toujours koba téléphone na biso ezali wana ya ofungama 087 77 24 558 ndeko amoni alingi a pambola mokolo oyo yaka kobenga biso to benga ndeko wana za numero ya na bako numero ya ndeko Angel Kabongo damoni batuni question babi toza deux communautés. Est-ce que projet zali pona na Angola on a question exacté Angola est-ce que bino nde boko kabola Angola na Congo pona ngai vraiment je na kabola na te po ngai na kabola te ya Congo Angola donc Ponité. Est-ce que l'Angola est la portugaise? Banana comme Hollanda. Émission ya évangéliste Makuna comment on la na combien moi niveau moi l'école. OK. Nazo ko portugais. C'est bien. Ba communauté Angola ba ebi. En tout cas, Magui Poutou abi God bless you. L'autre ma fille Magui, Nzamba pambola yo. Donc nalinga kutu te le bato ba ko ba boy ba kabola ka ngalinga te. Ngalinga pena bango po na fanda na bango na sala na bango na mona mo ba talisanga te nalinga bango. Nalinga vraiment bango nga kabola te bon sco l'église na yo mo soutien pesali l'église a ba soutien na yo ça va soutien makasi soutien OK makasi mazo edenga spirituellement physique moral quoi. OK c'est bien financier besoin azo aider ah oui edenga makasi c'est bien bon invité ce qui maloba monsieur Baxaline de go malobaka nga nazolobaka ke boya tosala mwa kole to aider tozelaka te gouvernement komi boye sali boye bato baokufa tozelaka bato baokufa na banzala mai eza nango malonga te ata mai te mais ne fiske lipa bato misusu lipa eza lix sikoyo bamisusu mpe bana misusu baza na kati ofelina wana ozomona ke bana bango na baparent mais situation ça mokbulu mais quand même ndena ye wana ozomona ke soki azozo mwa lipa mwa mai akobanda otanga ata ba baji mususu pe ba uta otindela nga su ba photo lobi lisusu ke amemi alobi te mbalo osomaka ba bombo na baji abipo bana moni talaka nde tozala na Kinshasa toki na Kinshasa mulangeza moko mutu ngamo mulangi mais siko batu 3 personnes mulangeza moko. Donc je vois que moi bana na ba rappel infection ka baji babiloko moko parents ko ripe ko pesa parents ko pesa mais dit la situation eza mobulu yango wana donc total na ba communauté musu total pe na bamboka mususu so total inex na ba mboka musu to ko tanga ba Nigeria diaspora mtetonga Nigeria diaspora mtetonga Nigeria penza pendant musu to mona na Nigeria wana eza ka penda na nini te et na Lagos te et neti balundu na bango ba Congo na bango ba donc ba mboke belé Kasai na bango nini nyonso tu ovanga na bango bulungu na bango esa ba mboka na bango na nini donc ça appelle la réalité quand okay akati mwa kwa na atongi mais côté on a pas nazo féliciter ba congolais so otali pena ke moi propriété pe côté na balabala mususu et bana poto diaspora mtetongi bandako nzamba pambola biso côté wana en tout cas to EDP na côté wana yango na
biso to zonga penza na kati na biso moko to c'est la teke o gouvernement ça la bango gouvernement ça bande ko ba okufa ta mutu mususu mama mususu sala makala mbungu makala saka makala za na $20 donc so azika $20 wana so saka makala mbungu ne mobimba bina fini donc avant di penza se concentrer nango donc tout ça la pena ngai na to kuzana souci oyo ya histoire ya Naomi donc soki na continue histoire ya Naomi en tout cas elekelanga donc le Naomi ayoka kike mboka na eza ravager banini tala attitude Naomi azakina Naomi alaina akina souci makasi ke mboka nanga azaki ye moko babe a l'homme de prière donc le connaît sur le ton à la prière donc azaki ye moko et lui a salaki alors bi antena kota na prière continue la prière donc là bimi na attitude mo ebangisi roi le bi yo za na attitude ote nini ka oza na problème et pourtant que na éviter ko zobela tala roi ebangisi roi ndimi apesi faveur abi nini eloko nini ce moment là alobi ke nzamba zo lokumu roi tala problème nangeza boye kaka nemi pas aki tala azaki gouverneur il fit gouverneur ka ayena moka mususu azaki pela diaspora mais c'est un souci na souci ya Naomi ezala ngana yo yake mboka kude kufi la donc toyoka kangana yo kembule beti batu ba maya makele batu bacholi na maya makele basinistre bazawana eloko ko les atteindre place au vent des athées et ça la ngana ondeni donc photo ka souci na Naomi ayokaki andimi pe na affronter roi donc azu faveur pour roi pour attitude na ye azaki na envers roi donc à côté prière abimi pour ka sunga mboka donc aye penal ba jour précise akei kuna donc ngai na yo to sunga mboka sika to uti ko angola to telema osoko zara ni boy yaka nango toke ko sunga biso to bwa kaka batu bazana ngo besoin en tout cas to ngai na yo to zana souci o Naomi alai nango la yo kike mboka za mobulu to yo kike ote basi batu ba uti bwa Congo Brazza ba bengani batu kuna place wala les athées ba musu ba bimaki sasa musu tabota minute na Brazza aye place au vent des athées ba tsale bango ba place donc ezo simbaka mais ce que tu as tout dans mon ndeko peut-être batu bazoko pour ndeko sur habiter zonga na sujet du jour exactement tu tout dans mon ndeko ce que charity na au sali au fonds collecte sur les 14 au yede bandeko et suka nonga wana bando continuer on est sa première édition. Première édition. Donc la première édition. Première édition, c'est une édition bien que na bandaki ko sala ngai moko. C'est ko là na tokei ko to mona ke demande de combien belé, ba besoin combien belé. C'est qu'on ga mona ko kiti. Ya na ba no sala une fois, deux fois, trois fois par année. Pour la dire à transport des alliés, ezakamba mo. Une fois l'année. Donc donc je ça au mois de mars, on éviter exactement ce que to ko ta la kande ni ne ozale là. OK. To bando kendele pour to roya bo soti to pusana après été so mo moni suna beti mbela to ye kaka parce que on a monté boy peut-être les expecter naza pour ça peut-être na koksaka 5 000 10 000 15 000 20 000 ou bien parce que on ça peut que dans ce jour on 1000 on ça la grave non on ça la ka bongo na target c'est ça en tout cas bisone soto yebi kaka situation ezala nini non mais tout le monde bande ko tout le monde mususu on va tout na souvent les arrange mon bâtir habito ça pour ça 10 millions et on te une question peut-être tout le monde ndeko gi ya la glace et pas ça la ranger tout le monde attend la tsaki aya pas l'émission na radio télévision comme Christo avec la za pour ça ya 1 million je crois le bagolo moi bon c'est ça on te tourner ce que ndeko gel kabongo on ça la target tout ça il faut mana target OK on a la nini te o ka ko monana ya on a opesa bango chaque année et ba nous ala la sur la tête des fois pe ka ndenge OK donc après on takuna to yambo oya la ba plein ba mona na ya pena na côte randi za la besoin pas numéro na PCP numéro contact na ba fave na ba fana ba nani nyonso tout oyo kozana on ka besoin pour na kosunga mais balobi yo mo faut kende gishasa nga mona kenda gishasa OK voilà na éviter ndeko to comme presque na 1 heure du temps
Naibite soko ebisa bandeko nini avato kanga émission. Nazana eloko ebisa bandeko te. Nini oyo ezali tango ekoki, tango na yo ekoki, tango na nge ekoki, tango moto nyonso ekoki. To telema to sunga mboka na biso esika to uti. To sunga bino moko boyebi situation eza kuna. Na ngona pesa exemple, na pesa exemple msuba ko zo mabe, mais na yebite na loba ike omoni tozomona bato bazo yamba bata théâtre. Nana zo tuna ba veuve. O baza sans ressources. Veuve wana lipute lemba wana nana omona. Au kota wapi? Donc yangwana siko biso to pusa na pembeni na bango ngana yo to kendre to pesa bango ata to kokisa ba posa na bango tende idira ganda loba tozala biloko pona bato nyonso mais tozala pona lokoso ya bato nyonso tuti. Donc koto kende kana oyo monana yango to ba yango na yebisi Kongo mo Kristo target ezate o kayo monana nango o kana rozwa yangwana penga na opesa bango. Donc eza vraiment na nini moto lo baté mais boya kaka biso moto yebi conjoncture mboka ndenge ezali en tout cas nzamba ozanga opambola biso te. Voilà, nzambe akozanga ko pambola biso te. Tomela bino ndeko biso mama Angèle Kabongo o wapi azali responsable numéro 1 yena molonga ina ye ndeko Emeka Bongo ya charité babengi tango na yo mingi fo changai. Ah, mingi ok, mingi ndeko Angèle Kabongo uchana tata yosani chelo ka famille te ya famille te kasi force te bon to non moni tu fais ça relax go mutu mususu mona kwa tu na tata esimba te mais so moni nga tata zana tata oyenke akobena nga pembeni mama jendeni. Ok, voilà. Expliquer. Nous remettons au Gébisso donc responsable de mingi Angèle Kabongo. Mingi bon ngai kutu muto banga pe ko affronter ngate mutu nyoso tu oza na question otuna benga numéro za wana donc bon nalinga batu nyoso I love you too much nalinga batu nyoso tu en tout cas to beti mbela le 14 yaka yaka penza yaka to mona yaka pe na conseil na yo young mother yaka na conseil youth bibo ya ma conseil na mnoto za na posa nango en tout cas nzamba opambola mutu moko. Voilà, nzambe ako pambola mutu moko. Merci na bandeko banso bozaki branché connecté scotché la radio télévision comme Christo tebi radio télévision comme Christo et ça suivi partout dans le monde. Bandeko bazana ba box sur la haute dans la page 89 hein? Et puis bandeko balanda biso na Happy Box TV na page 27 17 qu'on a aussi tous en direct mais pas bon la terre na s'abonner hein bon s'abonner na page na biso ya Kongo Kizo TV na YouTube. Ndeko yo mo faut s'abonner kuna. C'est pour na ko genre information na biso à chaque fois. Voilà biso za juste pour na ko ba ko panzela bino basango radio télévision Kongo Kizo za ngumde ka wapi o eza pese na mboka ya Dible awa. Bazana na wede bandeko. Ba na R. Pardon? R eza de 18h à 22h30. Donc de 18h à 22h30. Boya to seka to solo la boya to seka to li ensemble ezala moi bien ça kitoko. Voilà, boya to sepela e goza malamu to sepela elongo na éviter to botikela yo micro otala bandeko opesa ba remerciement et pa bandeko nyonso bana na biso oyebisa bango malobo ya suka neni ba respecter ta peut-être neni ba olata neni ba na biloko na bango to nyonso tout ça to tikeli yo tandeko malobo gayo. En tout cas nazana ngana maloba ya koloba mingi te ezali de 18 ezali le 14 mars 2020 ezali journée de la femme mois de la femme donc maman nyot surtout aebika ke mwasi ndeli puta donc tata pe soko lobio so moi gitendi na nini ya mama ubeti pe moi chemise et ça non c'est bon problème ezate tozana besoin ya batu nyonso R ezali yangwana na pesi de 18h à 22h30 na Zion Church mutu nyoso tu yaka na eloko nyoso zanango à l'exception de rien oyo nyoso monika ke sandalo ekoko sunga oyo ekoko sara boye yaka nango to boye eloko te jouer abana yaka nango ba pe na besoin bazala pe kana ba jouer wana eloko nyoso zanango benganga isoke monike moyo ya nango kuna ezate to okutana to solola ozwi numéro na ngai obenginga na koyati place yo zali na yo ko collecta ngo nzambe apambola mutu moko batu nyonso bakotaki nzamba pambola bino batu nyonso bakoya nzamba kopambola bino
lisusu koleka nzamba pambola motu moko en tout cas nzamba pambola radio télévision Congo mo Christu nzambe akende liboso mais ngai sikoyo message nga suka na ebite nyonso ayebi azali na charité azana ONG amona nga na nzela na ye donc okima te obandana na Congo mo Christu nakobandana na Congo mo Kristo oyo sayebi azala nini aomona tango ekoki na nzela na ye nazo obeta matolo so ba peso pe biloko eleke bele katela tango ekoki ndambo azoni dango en tout cas nzamba pambola mutu nyonso apambola mutu moko azana ONG na ye azana charité na ye nzamba mona ye en tout cas nzambe apambola mutu nyonso akotaki na oyo nyonso akota kolanda sima nzambe pena azanga kopambola ete nzamba pambola everybody. Bye for now.